Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Merci pour la fidélité, pour Pesa Bisso, na Vision Plus TV pour nous informer bino. Bienvenue dans l'édition à Lelo. Bonjour ou bonsoir, les alliés qui dépendent dans Ngongao, Bokolanda Bisso pour nous la question d'actualité. Lelo, bien sûr, parce que l'actualité les alliés qui évolué et bongo à chaque fois tous arabons na bosenga na pour na kopesa makanisi na na makambo talimbo kazara toujours disponible et bongo lelo tous alliés na plateau na biso na habitué déjà à plateau na biso bien sûr mon mboka honorable Mike Mukeba Ikoso na yene to komeka ko sembola ba question o ezali mingi actualité honorable Mike Mukeba Mbote mingi ndeko question d'abord à liboso ezali lelo bato bakomi tuna d'abord lelo boni la muka ekotambola na kubanza te bato nyonso bamonaki yango tozwaki mwa kokoso moke na la muka mwa malobelo bamaki etalisaki na bato mosusu lokwa tineti mwa bokabwane kokota kasi nasepelaki mbingi na maloba ya mokonzi ya ensemble Moïse Katumbi nenga lobaki te yazali be na la muka te alongo la muka te ensemble eza be na la muka mikolo koya na awa na poso yo bakambi na biso ya la muka bakokutana yango wana lelonga na lobaki na lobana na ebisa bango mwa liloba moke bakokutana pona kotala la muke kotambola boni na makambo ekoya sima tokotika la muka tokolongola la muka tokobongola kati ya la muka tozaki wana na lingomba pona maponomi siko maponomi yango elekaki bayibi Fayulu libonga na ye bayibi biso bokonzo yo bayimboka bapesaki biso ebongi tosala ndenge nini yango wana mayele ya liboso nga nazali yango okabula na bakambi na biso na kobwaka mbela eloko ya liboso na kosenga bango bomoko tozala na bomoko tokabwana te nayebi te eloko moko kotutisa biso moto po ezali na bangwende moko mibale to misato oyo bapesi opposition na nzela mibeko bangwende wana ekomi kotutisa biso moto ndenge na koyoka na banungu bandeko musu baokende na ndenge ya nkuku kosola to na bato afachi to na bato akabila po tete biso nde pesa biso yango na ko batoza na bomoko to yeba te po to longa bokonjoyo o kabila bombanisi ma Felix esengeli opposition etikala na bomoko yango wana malamu tolobana na solo ngiki koloba te tozwa bibonga bangwende oyo bapesi opposition ezali misato toyokani soni te tobombana te tosala yango na poisa tosala yango na pole liboso ya bayimboka bibonga oyo ekoluka kokabola biso ezali misato tobanga te toloba yango libonga ya liboso eyali libonga ya chef de file ya opposition na ndenge mibeko esengi moto oyo akokamba opposition libonga ya mibale eyali mabonga etikali mabonga mibale oyo na nzela ya mibeko ya règlement intérieur ya Assemblée nationale bapesi opposition ezali libonga ya deuxième vice-président ya Assemblée nationale na lingomba ya rapporteur adjoint ya Assemblée nationale totiani yango na mesa nyonso misato eloko na kosenga ezala tete oyo akenda koluka yango na nzela na ye totiani yango na mesa ndenge bato basalaka soko bazwi bokonzi pona kokabula pona kokonza elongo toyokana tolobi lokwa to mangomba mibale misato ya minene lingomba ya liboso ekozwa nini lingomba ya mibale ekozwa nini lingomba ya misato ekozwa nini soki moko na biso alobi te azwa mangomba wana azwa bangwende wana nyonso ekotutisa baninga libaku toyeba kozala na bomoko toyeba te eloko eza liboso na biso nyonso ezali Kongo na yoki bato bakobeta tolobi biso toali lingomba ya liboso opposition lokwa biso MSAAD ya Pierre Lumbi toali lingomba ya liboso opposition tozali na
batindami yango na obi soko tokoti na ensemble comme ensemble na kati ensemble lingomba ya liboso ezali MSAAD MSAAD ko batenga na zali na bibonga kuna na ndako batindami tukumisato na mine MLC pa ko beta tolo kuna lobi te wana ezali mangombo basangana kisoto landi na ba parti politique ngai olandi pe kuna na oki moto mosu bien habité soko tali na nzela penza ya baimboka eyali Fayulu te totikani biloko wana Fayulu muto misika député moko ye moko totikani biloko wana na kosenga na bato nyonso tozanda moko toyeba ndenge nini tokokabola pote eloko wana etutisa bato mito te eloko banguna eloko bato bakobundisa biso bakozela ezabe bokabwani na biso moni te awa babaki te ensemble asa kei tala ndenge banguna na biso ndenge basepelaki baye koyoka motema pasi tango Katumbi abi te nga na ke esika moko na tikali kabe na ke esika moko te na tikali be na ninyo na lamuka bayoki soni ese bango motema pasi bakomi kofinga ngayo na koloba na fingami ya kosakana te ponga na boya ki eloko wana motema mobimba ya likambo te tokobunda ya Kongo mafinga na bino tolandaka yango te na kobwaka mbela po na bomoko o babenga lokota efase appel à l'unité bato bazwaka bokonzi bakabolaka po moto na moto azwa mwa ndambo bamosusu bazwa pasi na motema te tokoba elongo tozala na bomoko yango na kosenga tango tokokenda bakambi na biso bakokutana na poto pona kosola makambo ala muka bazala na solo kati na bango bazwa makambo ezali batia yango na mesa ezala te baye oyo akoloba boye kasi abombilika mosu na mokongo te batia yango na mesa batia ngwende wana nyonso na mesa bayeba ndenge nini tokoki kokabola yango na kati na biso pote bomoko na biso ezwa pasi te. Alors, na makambo o eteli d'abord libonga liboso kozala rapporteur ou kozala plutôt porte-parole ya opposition pourquoi pas botikeli batikeli kaka mona mboka Martin Fayulu parce que c'est ezaki bongo yende candidat ou ezaki vraiment un candidat d'envergure ou atikala ki bongo contre candidat ou azwaki plutôt l'actuel président de la République. Ngai nakoki kozwa maloba te po banda na banda kokabola na loba oyo bopesa songolo oyo bopesa pakala na kotutisa bato mabako na lobi te bayokana bayeba nani akozwa nini pote tokoba na etumba bayimboka bana elikia mingi na ndenge tosangana tosala lingomba la muka soko lelo tokabwani tokosala bayimboka pasi na kobwaka mbela ona Zapie Lebemba na kobwaka mbela ona Moïse Katumbi na kobwaka mbela ona Martin Fayulu na kobwaka mbela ona Adolphe Muzito na Antipase Mbusa Nyamwisi na Fredi Matungulu na bango nyonso na kobwaka mbela oyo yango wana nga na koyeko bando kabola te po soko na kaboli mbela nanga ko zaesu na tina te bomoko solo eza na kati na biso po na bina yote tata bokonzi to kenango e ali bokonzi be ya Kabila Félix na monite lobby ayebisi baimboka makambo esepesi baimboka toko mwa lokwa ko bunda talongwa na minyololo bakangiye na commande o Kabila tie ndenge Kabila sali yengando akolu mutuna na biso tonga kito tuna yo personnellement ici programme à 100 journées na lobby boye a lobby mikolo ya kama misala kosala ezali malamu a lobby tokozela abanda mosala po tolobaki te biso tokotia ye mabaku te motambo te na nzela na ye po soko totie motambo baimboka bato bakonyoka asa mosala na ye biso tokoloba tango kokokisa mikolo yango tango ako ba mikolo kama toyebi te bandi kotanga ngo mokoni po asa sali mikolo tukumisa na koleka tubiso to banje lokwa ye kama ngwa lingo bandango lobi te kama asa bandaki ngo moko azwaki bokonzi tokozela baboloko efongwama bato babima mingi baboloko babenga na lokota efase kasho ilego ya ANR ya demiap efongwama bato babima ni kuna bato yo batungisa maki ya makamba politiki batie bango libanda ya mboka Bemba Moïse Mbusa bazonga na mboka na bango na kimia baya kosalela mboka na bango
nazali koloba te tomoni taza koloba lokola talingi kolongwa na bowumbu oyo bakangi kofongola minyololo bakangi tokotala yango na musika wana ezali maloba tokozela salela yango te lelo likambo tokosenga yabe likambo ya accord oyo ebimi oyo ekangi yango na koloba te lokola accord wana ekangi Félix Mignololo eyali bokonzi ya Kabila nde yango nde ekokoba se kokoba esengeli te biso opposition tozala na bomoko na nzela ya lamuka po te tokangola Congo na accord o Félix na Kabila batie linzaka po na kosala makambo na nkuku makambo etali mobeko likunzi o etali mboka bango bakomi kotiango na lokasa babengi accord po na koboma mboka. Alors, question yo, ezali question moko fondamentale. Ezali question moko, ezali base ya bato o ebele. Tango bato ba kufunda toujours FCC et cache plutôt solo na FCC. Lelo soki Martin Fayulu azwaki présidence ya République, mais à côté na situation moko ezali que majorité parlementaire ezali pas na été. Et le koni na ngaki sala. D'accord. Yo bandi te soko Fayulu alekaki na bokonzi biso nga tika nanga abimisa biloko ni abimiso nga abimisa ngote bonga bosa ni bonga kibo fongola liboke wana totala ngo na kati nga ko mekate majorité ya lukuto elinga ko bimate majorité ya lukuto bimi po fachi ba pesi ye bokonzi ko pesa atikala ke isu na makasite ya kotia liso na biloko nanga. Réaliste, s'il vous plaît. Tolingaki Bokene, la Cour constitutionnelle a validé déjà. Makamono se va valider. Et qu'est-ce que Bongabo Sala? Bongabo Senga Tozong a sous élection. Baba récomptage à zéro. Ça dit Babande na président. Sinase. Ma ponomia législative nationale et baby katikati ya mikomi bale misato. Tango babimi si Félix Lokola mokonzi bazi ba pesi bokonzi ya kopesa. Akei bakute na Kabila na ye. Na kamere oya ya pote misolo ya bana Congo esalisaka ya balaka asepelaka alataka bling bling sonite bakei bakute na Kabila na mokolo ya mibale na butu babimisi liboke ya maponomi te Félix alongi balobi mokolo yango te maponomi etali législative nationale bakobimisango mokolo ya misato ndeko mokolo ya misato ebimite mokolo ya mine ebimite bayekobimisango mokolo ya mitano mikolo mibale wana nde bakende kotia poto soki Fayulu alekaka mokonzi te bandimi te Fayulu moto aleki be moko aleka mokolo mibale na butu na mokolo ya misato wana tonga bisa nanga bimisa liboka ya mapono quand même azaki provisoire président de la République provisoire ça non alingai koloba yango moto tenga to tia nanga inga ko bimisa yango mokolo misato bango batikeli nanga mikolo mibale pona nini bazongisaki maponomi wana sima mokolo misato bimite mokolo mine bimite po bakoma ko bongola nanga zwaki maponomi na nzela ya nkasa ate azwaki maponomi na bako benga ba données électroniques azaki nango nyonso mokolo misato po na bimisaki yango te poazo ngonga ya kokotisa poto soki Fayulu alekaki na butu wana maponomi ya législative o babengi national enga mamoko misato enga opesa bato FCC majorité te ye Félix moto atiki nde ba eko sala poto oyo komona majorité ko kena FCC enga ko sakana te enga ko lekana biso te enga ko lekate ye azaki na bolembu po ayebi te ba pesi eloko ko pesa enga ko loba na bango ni babengi yo ba yebisi yo te yo juite toko pesa yo vandanye bongo sima yo ko loba nini na législative nationale soko lingo babe tata to pesa ki okopesa soki Fayulu ayaki to nga to kangani eloko wana ngai ko lekate okingai batuninga motuna na mingi nango ya nolango te na mayelo tozaki nango lelo na ya noli yango eloko wana ngai ko lekate. Alors, tokende na makambo mosusu o ezali ba sanction du jour au lendemain malgré le régime échangé, malgré c'est un nouveau président de la République, mais la sanction ezali toujours ko tomber, ezali ko koya, ezali ko koba okoya, ba sanctionner en fait 4 personnalités amenées sur Mboka na biso par les États-Unis d'Amérique. Yo moni yango d'abord boni, to lecture ni yo sali na. Ah ndeko soki bato akanyaka ba pesi bango etumbu ngana sepela te. Banyokola biso bakonyokola baimboka bakola na fulu na matiti
na kolela na kosepela e ali malamo kasi na mayele bato bapesi bato wana etumbu ezali te po bapesa Félix makasi ya kolongwa na minyololo ya Kabila akoyeba mayele wana akosalela yango na yebite bako lembisela ye bokonzi ya Kabila po ya longwa na minyololo likambo yango alandi yango bongo ayoki yango ndengo wana na yebite po communauté internationale ba yebite Kabila moto zali na sima bokonzi na ye esengeli te balembisa bokonzi wana oye bombani na sima Félix yango moi ba pesi bango bitumbu international zone dima ko travailler na Félix les États-Unis baza ko salisa ye ba pesi bato wana botumbu po etumbu po na kolembisa sima ya Kabila ndenge abombani na bato na ye sima Félix nde ba pesi bango etumbu wana po na ko salisa Félix alongola minyololo oyoki ngai bango bato ya IDPS bamilela te etumbu wana etali bango te ezali pona kolembisa bokonzi ya Kabila oye bombani na sima ya Félix bango basepele longo na biso pe bazwa ngonga wana pona kobongola yango epesa bango makasi ya kolongwa na minyololo moko ba kolongwa na minyololo tokobeta maboko tokolela be po bana minyololo biso toyini bango te bakei na bokonzi ya moyibi yango tokolela soki balongwa na minyololo tokozala na esengo mingi tokopesa bango longonya tokoyebisa bango basa mosala bango malamu babongisa mboka kasi pe tokokende pa na bango te soko balongola minyololo suka na biso ezabe kosepela. Lelo bato ebele ba komituna pe lelo est-ce que oza toujours ensemble hein bien sûr déclaration na yo a chose aka jour wana oza toujours ensemble to ou maintenir décision kontina ngai kombo na ye Moïse Katumbi Chap na sima na ye tozali na Mbutamuntu le très respectable Pierre Lumbi mokonzi abengaki ngai na nzela ya singa ayebisi ngai te mukebai ngai nazali na lamuka nayebisaki ye mokonzi lokolo opesi ngai maloba oyo yo tozali na lamuka ngai nalobi te nazali be na nsima na yo nazali na ensemble kasi nazali na ensemble mobimba te na kanda ya moto babengi Delice Esanga esengeli kobenga na ye yango nalobi te na zongi na lingomba na ngai kasi nazali na kanda esengeli kobengana moto ya azali mbeya lelo akei lobi ya zongi lokola yoki te mwa ngwende moko ezali to ngwende mibale epa akendaki na kasha zuite sonite azongi na koyebisa mokonzi ye moko asisa likambo wana esali biso pasi na motema moto ya tikaki biso ake azonga pe batia ye na libonga liboso na biso na moni ye mokolo wana ya conférence de presse sonite ye na kode lubaya bavandi pe liboso te bakenda mokonzi na kosenga yo bato wana bakenda batika biso soki yo sali yango te tokokendisa bango biso moko tokosala bakokenda na bino yo tokokendisa bango bakokenda biso moko biso tokokondima bongo te tonyoko makatoka pasi netumba bato mosusu bakei na bango bazongi elingo baboni engo bato bakobunda tumba ya solo babazoba ekolembisa tumba ya bato bakolanda yango na nzela ya solo ekolembisa bango bakoloba te mokonzi na biso ya kopesa pete na bato bakotambola lokola basi ya ndumba te mokonzi toyebi te motema monene na yo moto ekobomisa yo katani motema monene wana ekobomisa yo na biso na bayudasi yo bakoteli yo wana ngonge koki mokonzi te totia bato wana pembeni soki yo tie bango pembeni te mokonzi biso tokotia bango pembeni biso moko wana komona biso mabete tokotiani bango pembeni bato mibale wana na tangi tokotiani bango pembeni tolingi komona bango te ngana lingi komona bango te lelo na pokwa na koswa na bandeko na bilenge po toyokana te totiani bango pembeni eza ya kobomba te tolingi bango te bakendani batikaki biso na eleko ya pasi ya maponomi bakimi bakende pai bakendaki oki ngai nalingi koyoka bango ata mokete nalingi koyoka bango ata mokete bakenda alors lelo to solo ape makambo o ezali proposition ya président de la République na mboka Namibie alobi que ako proposer en fait ba élection ekoma bato ekoma ndenge moko ba élection ba gouverneur na ba sénateur et longwa ndenge ezaki liboso ekoma ndenge bato nyonso ba élection no c'est les kaka présidentielle législative ne les kaka votre
réaction atanga kimi beko mabe na bango yango bato IDPS basa makambo na mbango balio babenga bango côté facile les partis des amateurs soko lobi obongola maponomi ya ba sénateur na ya bakambi bengumba ya Congo ya ba province ekosenga obongola moboko lukundi po soki gouverneur bakomi ko ponaye na baimboka na ba bengi suffrage universel direct elingi ko bate ba député provinciaux ba kozesuna ndingisa ya ko isaete po bazwaka ndingisa ya ko isaye po bango bato apona kai omoye lokola na mobeko likunzi Assemblée nationale batinda miyabiso après du peuple bango bazali na ndingisa ya ko isabe ministre ya yambo tata mokonzi ya mboka loka bapona kai na suffrage universel direct bazali ndingisa ya ko isaete bakoyi ko isaye be basangana congrès baloba tezali haute trahison yango wana bango bato IDPS bakendaka mbango bakoya kotutisa mboka libaku ezali malamu po baimboka bazwa bokonzi mingi koleka bapona gouverneur na suffrage universel direct ezali malamu te baimboka bazwa bokonzi mingi bapona ba sénateur na suffrage universel direct kasi ekosenga ko bongo ya moboko likunzi balobi teza na philosophie na yango ndenge salama wana ezali na nzela obatia soko simbiawa ekosimba mapepa mosusu momoni ekosenga ko bongo ya mobeko likunzi ekozami ndondo ekosenga pe ata ndenge maponomi ya batindami ya Assemblée nationale législative nationale bakendaka to luka pe kosimba yango ekosenga kosimba mwa biloko ebele ezali na mbilinga likambo ezali awawa ezali nini Kanyaka ekota na Congo biso to ba député provinciaux na bakoloba te ba député provinciaux bakozwa Kanyaka ezali mbala liboso te banda kala na mapo et banda ngata liboso na za député provincial ezako sama toyebi même obi ezali pe lelo na lobi na yo toyebi yango toyangani yango te kasi bato batia te lokwa likambo ya Kanyaka etali be ba député provinciaux sika Félix alingolo bate Kanyaka etali te Kanyaka ebomi Congo mobimba ezali paso ekangi Congo mobimba esengeli teto mundisango bisika nyonso ezali kasi makanisho ya pesi ya makanisho pona kosalela yango ekozala pasi apesi yango na lombango akanisi malamu mingi te oyoki ngai ata asa lobi yango wana ye moko bato ne bakomona te soko abia salela yango ekosimba ekobongola moboko likunzi makasi tango alobaki yango na ndimi te ayebisaki bato na ye liboso ya koloba yango te batala kosalela yango koloba likambo eyali malamu kosalela yango eyali likambo mosusu abeti libaku kosalela yango ekozala pasi ekobongola mobeko likunzi makasi mingi bato bakolinga yango te kasi likambo ya Kanyaka esengeli kotelemela yango epai ya ba député provinciaux epai ya Congo mobimba kotelemela yango wana etumba wana lokwa ya lobita kokumba yango na lobi ya etumba malamu biso nso tokota na nzela etumba wana. Est-ce que vous êtes prêts pour la raison aux ali patriotique, aux ali quoi avancer mboka, aux ali ko bundisa anti-valeur et à ko soutenir le chef de l'État? Na lobi na yo boye alongo abimisa eloko liboso abimisa accord o ekangiye yami bale alongo la minyololo soki lelo alongo li minyololo ata tokei pa na yete po tokokenda te kasi tokopesa ye makasi po temboke kenda liboso tokopesa yango alongo na minyololo azana minyololo lelo so tobi topesa makasi aloko atokopesa Kabila makasi bokonzo ya kopomola mboka ekokoba soki ya longwe na minyololo tomoni lobi akomi ko patapata ko bunda alobi te na kosabwe na moni te na Kabila lobi bayokana kite alobi na makambo na nzela ya Kabila te alobi oya ye tobi wana ezali koloba asalela yango soko asaleli yango tokobeta maboko tokoya na kashe te kasi tokopesa maboko pote mboke kende liboso kashe tokoya te po biso tozwaki maponomi na bango te po bokonzo ya bango bazwaki yango na Kabila kasi maboko tokopesa bango soki alongwe na minyololo soki ba IDPS basalisi ye balongola ye na minyololo tomoni te lobi babandaki etumba wana babandi yango na koloba eza kosala te soko asaleli yango mboka ekosepela Kongo ekosepela tokopesa ye maboko esika tozali na kashe te esika tozali tokopesa maboko to na posa Kongo ekende liboso
nga na bana batanga kelasi ba bilenge ba okola esengeli Kongo ebonga polo bibasa misala babika pe na misala na bango so e Kongo ke malamu te bana nga bakobika wapi nga na kozaka mikonso na bomoi ata pe na za na bomoi na kozaka mikonyo sa misolo ate pe na za misolo yango eza boni po eza seko oyoki ngai yango esenge ete Kongo ekenda liboso tala a tokomi batindami ekosala biso pasi tongo pokwa bandeko bakoleka aya kosenga mo eloko moke aya koloba te osombele kisi boye ekosala pasi mbongo wana biso batindami tokozo yango wapi kasi tango bandeko bakoya okolelobi mabe eza bango te bakoya kosenga mabe yali bokonzo ebomi mboka bato nyonso bakomi bisenga senga tokoza ne sengolobi tena vai na ndako soko ndeko ye eloko ya liboso aye kotala ngai kosenga te kasi po tokoma bongo elingo banini ingo bate moto na Kongo aza musana ye moto na moto ana lifuta na ye ekokoma to komona na esengo to mona na katete oko tuta libaku ndeko ayebe po na kosenga ngai te omoni yango wana biso tokoki kotia motema likundu te po soko totie likundu to kotela likundu wana banani bakongomani te soki alongo ebela minyololo topesi ye makasi. Alors lelo il faut koloba kubino bayibo bundaki bato bozaki na nzela bato botelemela kibongo dictature démocratie na mboka botelemela ki régime ya Kabila. Aujourd'hui bozali na kati ya ensemble bozali na kati ya bato ba décideur pe ya mboka lelo. Est-ce que il y a moyen lelo roluka mécanisme au bunda pona salaire et tout SMIG en fait le colis à tout survie à montonio so ya moké koleka ba citoyen nyoso et ça l'a bien défini ata na mosala ko sala na nyoso ko sala wana ezali mosala na biso te wana ali mosala ba o ba beti tolo te ba jibo konji biso ali opposition toko peso ba bengaka contre opposition proposition toko pesa maelo biso toko sala moko biso toko za bokonzi ba imboka ba mona yango po ba moto o ko sala place boye mbongo boye po ba libanais par exemple bazawande kona biso ba journalier avec un salaire de 500 000 francs beko toko sala yango kasi boye bakate mibeko wana biso tozali opposition soko bato bazali majorité ba boye te mibeko wana eleke koleka ndenge biso toko sala mibeko toko talisa ngo ba imboka soko eleki malamu soko eleki te ba imboka ba ebate bato abokonjo nde ba boye teleka. Alors, Tokomina presque Nasuka plutôt édition Nabiso. Avant dernière question, Ezali Roeba. Aujourd'hui, c'est vrai, les sanctions après sanctions, Ezali Koya. Mais alors que Batobele va causer la peut-être Motomoko, to Batomi Balé, to groupe à Batomi sous base à sanctionner jusqu'aujourd'hui, Ata peut-être Makambo échangé karaté. Pourquoi les États-Unis ont ça la face Yaroba Tama, Azali Kosala Juto. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller droit au but? Peut-être au lieu d'attaquer et loko zali couper ça, attaquer loko izala kinde. Mokole kokpoya yoko eba yangote. Na bisu yo dzela. E kokpoya bato yo zolo bawana kokpoya la bango. Kaka katikati ya mikolo ko ya liboso ko mona. Pena necessité. Po ba ko luka kufunda bato. Ba FIDH ba ONG a droit de l'homme ya minene wana. Ba ko sala te bato bokonjo ba lekai ba kende ko samba. Alors, comme la souka édition Nabiso Alelo, merci na Batonio Sobolandi Biso, merci na Mwanda Mboka, honorable Mike Mukebai, Koso, Naende, to symbole qui est question d'actualité. Mboka moi likambo moke na moni elili nanga moko ba ko tambwisa. Ah bandeko. Soko boana kati ya réseaux sociaux na ebite baba tamaele. Eloko nyonso ba ko tia, kozate be yo pe bandi okoma. Tala na eloko ngo euta wapi ezali nini bato bakomi kosaka na bino bakotu eloko nyonso batie yo pe pa ovandaki odio bandi okoma mokeba ya saibu eloko wana ezali ya janvier 2016 ezalaka milulu ya ndeko na ngai Benjamin Mosimbia azali moninga ya Serge Kabongo oya kioske ezalaki mokolo ya mbotama na ye tozalaki pembeni kuna na ebale na fleuve na pokwa tokomela mwa kopo toko lia mwa mopanzi ya soso toko sepesa ndeko pona mbotama na ye eloko alelo te bilili nyonso ekangamaka mokolo milulu wana tobimisaka yango tobombaka eloko te nga moto nasengaki babimisa yango
moto moko aka moto ya kasamba so pete leo bazaka na ebete leki moko fiston moto akamata elili wana abimisa yango pota la kisa lokwa atenga na ko sabo zo basoki pe na langwe masanga nonga nga ola kisa akamati mwana mwasi avana pembe nanga abombi elongi na ye sike komi lokwa nga na ko seka na bozoba bolongolani oyo eloko ya mwindu botiene nga mwa mwasi bomona te na vai na moto na ko sola na ye eza eloko ya 2016 bamosusu bakokoma tala kaka akomi motinda misiko ta makambo akosa eza 2016 baninga na ngai ya bareseau sociaux bato basakanaka na bino boye te boape bato ya mayele mosusu na kati na bino kaka eloko nyonso omoni yo bandi okoma te mituna ewuti wapi ezali eloko nini soko tokende ekelasi ya epoto ya mayele tozala na oyo babengaka lokota ya français esprit critique eloko wana ezali eloko ya sanza ya yambo wana touti front citoyen na gore soki nayebisi ndeko na ngai Innocent Olenga azalaka na milulu wana abimisi ya bilili nyonso ezalaki bokomona te bilili mosusu tokangi yango totie maboko boye ndenge toza kosala elembo na gore na front citoyen nayebi te banguna na ngai balukaka ngai nayebi yango awa oyo bakosaka eloko wana kala awa mingi te awa tanga maponomi si batiaka elili na ngai batie na basangisi na shadari ngai wapi na shadari bosuki te bato bakei na shadari bamonani te bokokosa te bokosuka boteki elongi na ngai na shadari te bobanzaki yango nde koboma ngai ebomi ngai si bosuki mayele na bino ekosuka mpe boyebaka te kokosa ya moto makambo nayebisaka bino boya bamate bino bato bokosala eloko wana bamate botika na sekaka bino so na baye nganga mpe réseau sociaux nakotaka na ngai te bayaka kotalisa so na tenga bi bamateur de petits amateurs qui ne connaissent rien na seki oyoki ngai nakoseka bino lokola sika nakoyanola mpo baoyo ya ngai motema esali bango mpasi esengeli nayebisa bango teleko wana ezali solo te soki na ngai moko nakoyanola ta te na bojoba ya ndenge wana kasi bozwa elili botiaka yanga na shadai bozongisa esu te bolembi bozongisa nayebi te bokoluka koboma ngai nde koboma nkolo oyo atinda ngai oyo apesanga makasi etumba oyo nde abatelaka ngai bokokoka te boyoki ngai nayebisi baoyo ya ngai baoyo balingi Kongo elili ya kala ezanga ntina mpe nayebisi bato batie yango bolongola mwindo oyo botie epai ya mwana mwasi avandi pembeni bato bamona te nakoseka na moninga ntango bakoya kokanga ngai elili wana nde natie moto koseka na ye bolakisa yango bobombi moto atie pembeni ye asengi me bobomba yango mpo nani bobombi elongi na ye bolakisa bato bamona te nakoseka na moninga bolongola mwindo oyo botie pembeni wana tala lokuta na bino bato nyonso bakomona yango nakoyoka mingi na bakobo batiaki oyo babengi commentaire bakosi bango batie commentaire ezali pasi na bango te yali nde bato bakosi bango kasi nakoyebisaka bango réseaux sociaux ebomisa bango te bayebaka te soko tie batie omoni biso nga ase mosala ya mopanzisango tolina kopesa bato ya réseaux sociaux boyebaka koverifie eloko na kopesa be bino soko olingi ozala moto ya solo bato bamona te wa moto bakosaka na yo te soko omoni eloko banda kotuna banda koluka ewuti wapi eza solo to elokuta soki te osali yango lelo osali lobi te bato bamoto bakosala makambo ezanga ntina yango ndenge ngai yebisa bandeko ya ngai nayebisaki mpe baleki na ngai basi bakomi Innocent Olenga akobimisa milili ya milulu wana nyonso omona nde milulu wana elekaki likambo yango mpe nasilisi yango be koloba nango lelo abu pia boluka elili mosusu bosala eso ebotia suka nango be libungu tulu na bino pona taisa bango tena eloko ya bomba te bao bateka bolongola eloko ya mwindu botene elongi ya mwa cha pembeni nga na vie privée te nazaki na milulu na ndimi elili wana eza ya ngai ezali ya 2016 nga moto akomi bomba te vie privée te pona yebi tene ya libo ata na vie privée na nga so na sema be bato bakobimisa yango na bombi eloko te na yebisi bango ya liboso ezali eloko ya mobuko to mibale na zomi na motoba 2016 ya mibale bolongola eloko ya mwindu bobombi elongo ya wana po bato bamona malamu te na koseka na moninga bolongola yango nga na bombi eloko te na ndimi. Alors, merci na batonio so bolandi biso ezaki bongo moment moko tulingaki ko solola entre nous ba congolais. Merci na honorable Mike Mukeba, il pose toujours disponible tant que lukaka pour na ko solola ko sembola ba question o ezali actualité. Merci na bino bolanda biso et bozali ko landa biso na basango na biso
à travers presse écrite, na visionplus.cd. Merci Nabino. Oh, vous pouvez savoir fidélité. Tout prochainement pour une édition Moussou. Merci à Olivier Vico pour la prise de vie. Au revoir.